na beta générique ndeti asele is back moi ni na bandango kukukata kutaka tukata kitu bang bang kumbeleka krudu tupis asele presa ye share up men no kaboli maboko na makolo donc likolo betelo mususu maboko pe betelo o mais notre frère c'est vrai et on habite drummer danseur na bitobengo en fait place on a bando presa tout ça clip tellement moni na ba générique ni na beta kana fait bazonga ta na batterie mo muke na beta Nilo nyosali ngako mninga bon cheval marco zo boya non cheval après cheval est caché depuis quartier da cheval et ando betama presa banda droit chemin mutu moko tazala atanga mati ngapi na olongwa ka un jour mutu olongwa te na orchestre ne dara mukolo cop aigle patron nanga ngapi un jour na olongwa mais tant na olongwa na yolo baba n'importe quoi te na yolo baka tant susu na beta tukuta Voilà, un grand merci à nos partenaires quand même. La robot, ça n'a jamais bien boire tellement belé. Dadi ma vungule. Donc il faut vungule la rabango. Nous mais ça n'a vungule la rabango. Dadi ma vungu. Personne isuka, femme d'affaires. Donc la selle. Donc ce IoT n'a habité Moussoutou Ozoa, personne isuka. Un grand merci surtout Oscar Maritou, Djogo Moura Swag, millionnaire mais en kilote. Un grand merci à toi Moïse Kamoudi. Un grand merci. Nos robot, ça n'a jamais papier les rois. Carte limitée, Formula Souka. Donc un grand merci à toi, Patrick Isola, l'international, sans eu à moi, genre, et Nayo, Soïtouzanayote, et Zalamo Boulou, DJ Miel, un grand merci, KBG, Enfant Mystère, Boatemé Bélé, Kadhafi, commandant en chef Kadhafi, Blanchard Kadhafi, commandant en chef, un grand merci à toi, parce qu'il y a eu Kenzo Damour, un grand merci, Boatemé Bélé, donc Gelor Kanga, Junior Kabananga, Barbachi Dibouissa, Corsinel. Joyeux anniversaire à toi frérot, Naïbi qui a bien joué, je promettrai déjà. Cette émission est sponsorisée par Papy Le Roi, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. On vous salue partout, vous êtes bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous captez mes salutations. Encore une fois, Anelka Bafostet devant vos écrans. Un grand merci. C'est grâce à Nabino tu existes. Vous êtes partout dans le monde. Vous avez place Bélé en Afrique, donc na Kin actuellement na Paris, na France, na Belgique, na Allemagne. Vous avez place Bélé merci pour la confiance pour PSA Bisso parce que si vous avez confiance on a habité ceux qui te au salaire sous sa pour la ligne. Voilà, là spécialement na ligne to fan d'année sur la naï. Arnaud Madouba. Les Tozanaï déjà à mes côtés. Arnaud Madouba, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Kaba Fossette. Léon Mouni santé ça va. Ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, on s'accroche. Ouais. Et les gandés ni solo koto. Kito kwa tu na poto fête un boma. To liara na omela. Liara komela. Chouette. Nzamba sala, nzamba malavu. Voilà. Donc makamuni tout ezoli kana kitoko. Te makamtu eleka bien, makamtu ezoleka bien donc ndeka ezalaka. Confinement lesquels nous ndenge quand même. Si je suis confiné, les kélés surtout c'est confiné qui pena liwat. Ouais, tarande bande on a pu se bele baké. Mais nzamba obate la biso, lelo to kutani toza, to monde on a tous ensemble, to na ba trésor yuwe ba guidi tomex donc ditomene azawana yomo pe sozawana moni tant que tu se retrouver déjà toza na bon moi to pe maboy. Faut pe sara matondo pa nzambe. Il y a déjà très important. Voilà. Abeta Anel Kaba Fossette. Abukaye maboko. Bukaye maboko. Bukaye maboko. Pourquoi bukaye maboko? Kasi. On appelle ça vraiment exercice à passer. Ouais. Ouais, on moni masa na ngai
Highlander, Boussole de la Terre. Alors, Arnaud de Madrouma, Bukai Maboko. Est-ce que tu as Bukai Nani Maboko? Te na beta passage à Kanda pour bako beta te. Est-ce qu'on a un passage à Kanda beta qui a. Moyo Kangot. Nelka. Nelka ba force. Yango, na beta ne passage mo bopena ke pour ba comprendre que tu peux ça ma camp. Mais si santé ça va. Doit être tranquille au calme. Dieu fait grâce. Na mon moi kilo, moi poids, poto fête. Fête à un moment. Na biso goliana romela poto fête. Ouais. Poto est quand même ça va, na un moment où c'est quand même dur hein, ba moment confinement, ba après Bercy au se réjouir dans ngo ba au bomba pisino na bandako. Si. Eza pina maladie mo zo ki ba tout le monde entier. Mon équipe tout esenga pena se confiner. Ndeti nga pena na se confiner ki. Yango moni nangolo nzambe. Nzambe abatela raba oya ye. Lelo mona ke Dieu fait grâce aux ali biso tout au vivre tout monani sou bien lelo. Biso tout na ba gidi tomene, biso tout na ba yo. Anel ka ba fossette, biso tout na ba trésor youé. Donc c'est la famille quoi. Et ça a grand plaisir tant que tout monani sou lelo bo ça la bien. Si ça bah tu peux sur la question belé quand même. Comme depuis la nous tombe ba beta Bercy tout le monde nous voilà qui loger dans hôtel, bozala qui un peu logé. Tant ton monango souvent bois qui tout le monde va vidéo de boire loger avant Bercy, boire dans un hôtel, tout le monde même surtout aller dans quelque part dans hôtel. Mais dans moment confinement, c'est comme si ça se disait hein que bo panzani na gauche azana pas moi si accueilli ou qui n'est pas famille, qui pas massa. Alors muto mebino pourquoi il a pas pu ko sangisa bino nyonso pour na local loger bino. Te moni déjà tozaki loger. Hein? Et là quand on les avant. Oui, zaki avant. Ouais, OK. Avant, tozaki déjà logé. Après pe tozaki déjà logé. Tozaki ka toujours logé. Bamsou loger na Lyon, bamsou loger na non, même pas. Après moni tinande toyara toye musala. Vous comprenez? Toye musala. Après musala, mutuna mutazana vie na ya salaka. Vous comprenez? Ndeti toyeboyeza na ba frère na biso bandeko na biso mususu bazana bandeko awa comprendre faut mona ba famille ba misupe bazana basi ba misupe bazana bandeko comprendre ndeti ngana bazana ba frère na zara na vanda na vie na nga Flavia Panda garçon shopping na vanda na vie na nga Patrick Mbinzo Mbanga donc to zara na bango faut tout monde na paix comprendre et ça la moi bien to zana liberté biso ezate ke yo bakangara te il faut vanda kaka boy obi ke to tu as dans 6 mois presque à Tokende na Paris donc on va dans un hôtel hôtel les Ali comprendre mais si siko hôtel les Ali hôtel les Ali non dans un hôtel siko bo nanga dans un hôtel à taille mo mutu to ndete boto yo lukat so vivre na marambo comprendre tant na ya bo funa mo na pe guide tomene na ngai comprendre funa mo na nel kana ngai mais na mono o na pour mo na nga pe na soir zongola na hôtel mais oui na kozonga na nga pe na soir na la hôtel mais tozana bandeko efenga pe ke monde to na Paris batu musu babi ke to na Paris mais Paris en pe en fait to na France France en pe Lyon eza comprendre Tour ezali comprendre ndetinga na ba vie mususu ba na bezo ba mona biso ba vie na biso ba quartier baza bandeko na biso vraiment il y a 100 bazali mais lem so afala ramusala lem so tongo tipo ko bino mwebi nde cop na bino awele kaka comprendre po biso to ye na biso kaka ndeti ya papi boka ala na tour afala du lundi au dimanche na ko kata boulotte aya na omonanga mais ndeti nga na sala da boulot na sala da boulot na ngai na ko beta pe tour na ko beta pe moi tour na moni PV na ngai boka comprendre donc voilà c'est la famille donc tous en biso libre donc mutako mona ndeko na moni ndeko na e confinement pe kuti biso wa to se confiner donc place écouter la kio on se confiner ka wana chez ati alors santé ya ba massa na mo mezandeni actuellement ouais ba massa tout ba vie tout pour na ba master tant au tchéo on a groupe voilà je vois bien le groupe ndeti ngana loba na groupe na ba vie na zana ba master tout ba santé na bango za bien to landa na nzela téléphone ba vie tout santé na bango vraiment super carré parce que vous se communiquer ndeni vous ala groupe ouais tu as un groupe na orchestre na biso groupe est victime to zana ngo donc so na za besoin temps suna yoka lem sous de ajino liaki na ko malem sous na numéro n'était par exemple au c'est dans Paris na ko malem soit botine la numéro ADA mutu mo akotine on a groupe donc tous en a groupe na biso na groupe Kabou y a pas na kata groupe obligé mais il fait partie de l'orchestre frère bout appelle le téléphone bandaki yinko te azala na téléphone et dans na WhatsApp so bengi peno mona fumontoto Kabou ya zawana
aza pena na aza na groupe donc groupe wana moto nyonso oyo azali na kati ya orchestre aza censé ya ozala wana. Voilà. Mais il y a un moment quand même, il y a surtout qu'il y a poto ne batebele, bah moi qui azalé peut-être moi mutmo bo no zala vraiment te, mais to comprendre te bon kabuya yi quand même poto. Les kende ni koto wana. Te kabuya bato balingaki déjà trop boyebi. Boss na biso pe que je sali Aigle. Patron na ngai alingaki pe déjà mingi. Vous comprenez? Donc alléluia amen ezalaka epanayi. Donc so abi ke bon on mema kabuya mtocha be azate. Comprendre, hein? Donc Kabuya quelque chose m'a ramené au boyebi wana aza bosser. Comprendre, ala vraiment mbila parmi ba soldats authentique Kabuya soki parmi ba nokonde bazala wana na section na bango ba bloqué ba boussole ba babi bango tout wana Kabuya pe il fait partie. Aza bosser et senga ki fala zala. Ya homoni azali. Voilà. Oui, plaisir émission Isaac tout sur la moi mi tout sur la moi na sentir peut-être nga blouse avant tout timide mais la monde qui timide na peut-être na éviter na tout le monde de loin peut-être va te bela boulot la timide net mo on soni mais je vois le contraire quand même te anel kanam ta sonité na le 40 mingi vraiment te mais na lingana le kasoli kambweza comprendre moni biso toza pena bien éduqué mona est victime toza vraiment éduqué comprendre ko ya raté na TV na ya oloba ba n'importe quoi te il faut na ya oloba tant na monde tisiko to chobeta Bercy so tuninga ba question pour na Bercy na répondre so tuninga ba question pour na single ya ba frère ba collègue na ngai o ebimi na répondre na ko ya na TVT pour na ya oloba bo moningai Arnaud Madrouma na za non comprend biso to za bien éduqué tala raba na Aigle o bino o ebikande ya zala donc tel père tel fils. Mais comment ça fait combien de temps déjà aux chez Fally Ipupa? Ça fait 13 ans. 13 ans. Depuis quelle année? 2008, hein. 2007, 2008. On a déjà dans groupe. On a 4. 13 ans. Oh, 13 ans. Quand même, 13 si, 13 ans. Ouais, comme il y a 13 ans, tant que chic, bani, tout ça, ouais. Mais le lot, quand même, tout le bac aussi retrouvé. Tu te sens à l'aise quand même chez Fally? Vraiment très à l'aise. En tout cas, sans Coco Sayo, vérité. Très à l'aise. Pourquoi il faut que ça soit la vérité? La vérité. Petit à la vérité. Je me sens vraiment très à l'aise. Il faut que ça soit vérité. Vérité, voilà. Pour Batubako Sarabaza. Mais nga pena na loba vérité. Batubako Sarabaza. Te Batubako Sarabaza. Mais yo yi pono loba. Te nga na loba vérité. Ndimanga pena na zo loba vérité. Pena oko sate. Na oko sate, na loba vérité. Oui ko loba o na zo loba vérité no bangi singa yi. T'es sérieux? Ce que tu me demandes, c'est ça que je te dis. Ouais. Je dis la vérité. Non, la vérité. Ah. Ouais. C'est façon de la vérité. Ah ouais, non, la vérité. 13 ans chez Fally. Ouais, ouais. J'ai fait partie parmi les anciens orchestres. Okuta banana banani quand même n'a pas fallu. Bon. Tango na ye so na bi na tanga bato na kuta na ndeto za na mikili. Ndeto na Paris awa bato na kuta chef na ngade directeur artistique na biso Gino Liaki. Na kuta Bolo Yang Papi Kalombo. Na kuta chef na biso d'orchestre à télé Kunyanga. Na kuta Choumen na Mbonda. Na kuta Zagalo Likompa. Jobey. Na kuta Billy Santé. Billy Santé. Alors, parle-nous un peu. Tango yo oyaki. Nani mtazalaki titulaire, c'était bien Konga. Ouais, bienvenue Konga. Bienvenue Konga mtazalaki titulaire. Alors, ça se passait comment tango oyaki? Les relations avec Binumbali à l'Inde. Tu es non normal na yo intégrer groupe Abatou. Na kuti mututo dans la kaka. Comprends tonga na ye na kuti mutazalaki. Azobeta, ngape na zobeta. Après il y a Monique, il y a Trent. Trent qui est temps au monde qui fona qui t'a apport des clichés. Au Kitinao. So Monique fona qui t'a apport des Montmartre. Au Kitinao. So Monique apport des maintenant à Paris. Non, sur la Paris alors. T'es Ndolo, t'es non sur la Paris. T'es non sur la Paris, t'es à Paris. T'es non sur la Paris. Comprends? Tramé les cas, on a dit bosso, n'était pas sur Paris. Ce Monique fona qui t'a na Clignakou na Kiti. N'était boloka qui t'a un apport de clichés. Vous comprenez? Na Kiti là train. Tango kita batu batika na kati ba continuer na nzela. Voilà, so on peut ba moni ba rien na bango ba Kiti, voilà. Ça marche, ok, la vie continue.
Mais parle-nous un peu de la relation avec nous balé. Ils allaient surtout côté travail, hein, tout sur la mine côté travail, côté peut-être moi il y a mais côté plus travail. Bon travail. Ouais, côté travail, ils allaient toujours bon. Tant on a eu na coutier, il est pas de localer sa famille, aller sa libota, a eu que place au nezabo, son a tikiango, c'est mort. Tu vois? Alors le capé à ça là, oyo, il faut pas bisoto supérieur. Mon colocop est à la prise. Donc tout le monde est dans la poste surtout dans des tikonga là qui avanga. Alors le cas toujours qu'il faut ça la makambo pour présenter mon aké yende. Comprendre? Alors le cas ticket dans espace té. Pour éviter que soit ticket dans espace dem susu ekobeba. Mais par rapport à ticket là mbo ce mutu peut-être jouer espace na terme qui au bandoro zo na soko jouer sur ça la musano kitoko. Au moins te ki misala no mte bundela yo. Te soko sala musala no bien musala no ndem te bundela yo. Mais si koyo na ndenge qui wana so ndo sala bien misala no pe ngo bundela yo. Te ngana ndo ça déjà bien. Kasi bonde ni misala ndo bundelo te. Te bandaki na ndo ebo na za le londe. Te peut-être lelo to bitana masola. Ebo yo buleke ndeza wana lokwa ya tikali ndenga na yo koma lelo boy non. Déjà tant bazalaki déjà. Tant ya zala qu'est-ce que bondo voyager na yo. Oh na ndo voyager. Oh na voyager tendeni. Comment la qui yo ndo. Ben oui, bien sûr frère. Tout le monde ba bersi ba Zénith ba concert ba Albani yo zala ki parce que na bi na Olympia zala na te mettons ba Zénith ba ni yo tikalo zala. Te tant ba ki Zénith nga za ki te. Mais si ko na zala ki te po ani. Ezate ke po yem talinga na zala te te. Ezala ki ke orchestre na biso na ba contrat ebele. Ozo comprendre. Ndeto ando beta wana bango ba ko beta Zénith. Biso to tikala ki pour prêtre avec na contrat pe sous na Cameroun. Fait que beta na ba Cameroun na premier voyage nanga. Ya liboso. Premier voyage qui sent tout te oh Cameroun. Na kina na beta na Douala et Yaoundé. Na beta 3 concerts. Premier voyage nanga na Cameroun. Comprendre? Bango ba na mikili. Biso to tikala ki yango na lobité. Mais yango na lobité. Parce que na kanti peut-être ba binomi balu sot ba tiki ba kena yo. Te si peut voyage mo biso mi balé. Kaya qui sent tout. Da qui sent. Na ebi te na ebi sauté mais si tu voyage pe biso mbala. Kaya mona va ya lobaki na biso clairement que les seuls voyages ou voyager bino mbala les ba voyage ezalaki ke bokende ndeto benga ngo ba province ya Congo. Ah, aloba bongo. Mais OK bon, na ebi te mais na ebi ke da ka qui sent tout te. Na kenda pe qui sent tout. Et moi bokenda yit. Et on habité na kenda pe qui sent tout. Mais dans le voyage, on a voyagé na ida moteur. Mais on dit le bien Cameroun et nous allons bon notre travail le rôle président na bino fali pour pas là qui na bango na tourner à niveau ya atali ki ola ki tana bango sous voilà et koki ko perturber moi muke atali ki voilà biso batuto za to tikalaki il fallait to beta Cameroun il y a région de biso kuna to beti concert biso to zongi ya zongi mikili ya sidisi ba tourner après ba zongi na bana mai. Parce que bon notre travail un système en fait parce que bon notre travail ils avaient des groupes toi les. Ouais, en fait tu as des groupes tu as toi un groupe mon corps. Mais obi que sodanyo soutenir mtakenda la guerre. Comprends? Donc il y a les plus forts les plus forts mais dans question les plus forts tu as kena bana mai ba ke ko beta ba ke ko sala le kumu ya orchestre na biso ya est victime akena bango ba o esengeli ba kende ba kendaki bango ba epoto bino en Afrique biso to en Afrique to tikali tango esengaki ke biso pe photo ke défendre quelque part to kendaki pe ka to défendre za pe ka honneur na bango pe ba kuna bango pe o ba sala ke za pe ka honneur na biso ba to tikalaki donc et ça sera pour une bonne marche orchestre voilà et kendaki bongo donc si je comprends bien vous allez le rôle on a des ouais tout ça des 3 coups 4 plus coups na orchestre donc na poste nanga au monde tinga lelo na betara na Franck kapa ya frère nanga que je salue na betara na e donc tout ça penae a comprendre to yara na biso ba 3 ba nini donc il dépend kana pourquoi le moment bon tout le belara konga te pourquoi le moment konga parce que zolo be mission to salaki pourquoi na série na ndo ya yemoko te na série bila ndo kende yemoko. Alors que yo pose la kiwana. Si je comprends bien, bon, ils ont ma bêtise peut-être en ce moment peut-être vous allez moins fort que hier, il y a un bando préféré que na ya bêta parce que actuellement yo tout le monde va kenda no bozala rade. Moi je trouve kenda bokenda rade. Et là on est à la côté wana. Pour yo ba kenu rade. OK, voilà. Tant ya bando ke mo ezate ponga na moins forte. Ezalaki ke na uti kokota groupe Sika. Tant on a koti groupe Sika, il faut na zo marche orchestre. Il faut nazo local voilà il faut et ça raté que so yé loco za beau za mignon faut bazo maman ba vi ba kena oté
comprendre il faut na nous avoir caché un mouvement il faut na kangaba nzembu il faut na kangaba break na kangaba corée après tant bon on que non est-ce qu'au rendement c'est bon bon mais manga il était pour na moins forte vous comprenez ezaki que na autre kota na d'autres attendre ngai non mais là ba plan malembe non mais la malembe tant que comment était il faut na kende na komo kende comprenez ça pour na yo kensi bonde to ya mi balé bo ponga na moins fort même pas parce qu'il y a un voyage moko te ngape na ndo voyage nga moko na momani no ben oui tant qu'on ngatika na mikini na ndo voyage nga moko wana Frank Kapa yana akotite avant orchestre donc on a yé parce que t'en es pas mela biloko mais il faut melate oui mais il faut melate mes frères ata yo moko ata tozui moi le long de tout ça bon detinga na betaka na est victime ata tozui drummer ya Michael Jackson to chain orchestre il faut attendre nana conscience moko na habité nana réflexe moko na kobo sanate vient abiso Feli Tyson de ba forme tant à côté qui mouvement alinga pas voyage mo pose abisi photo que voyage mo habité fona kangana ba plan fona zono ba donner so na ju ba donner ndé non comment ko voyager ils a quitté pour qui moins fort ou bien ils a quitté pour bato bazaki na pi bazaki moins fort non ils a que à comprendre que t'es na grandeur na yé il faut amener là ba plan tant on zoa ba tie na scène asala makambo esengela ko sala tant to na podium avant qu'il t'en aille à 8 ans aille ameli ba plan après à comment voyager c'est normal partout dans Rabongo sokoye malembe ti o comment voyager na yo pour tout se référer à Arnaud Madrouma na biloko ni no beta depuis okota pa fali na beti trop na beta ba French Kiss na beta ba original na beta ba Hustle is back na beta ba l'autre bon l'autre téléphone coulelo comprends na beta ba na beti belé banzembo na parlons même pas na beti trop mais on a 13 ans frère on a 13 ans il faut comprendre aka que na beti trop beti trop mais bon bon c'est bien que zalara na ligne à Conga parce qu'ils a bloqué Conga beta qui yango te na ligne à Conga te na ligne à Conga banda ko beta na orchestre atikali ngana o continuer nzela oza d'accord na ngai quand même bato ba bandara mouvement ba yana style moko ba yeba imposer style ndetsa ndeni mais abeta sur le cheval awa ki cheval abeti cheval tilelo yango to mona le téléphone ala kiseso a pandi panzanga zo la kiseso ki cheval ndebetanga blo ba terme na yeba ki oui ba mutabeta bakanja sana biso iseboya lobina bakanja ya champion jikapena mutabeta droit chemin et avait na biso al campon titina ceux qui n'a pas quand on déjà allez to ningisaka nzoto ebit babeta mama ya oka taka ils a déjà caché mo déjà présent autant depuis quartier latin tant yeye moko imposant bon nga il faut bobeta kaboy vous comprenez présent autant depuis quartier latin aya lobi kete il faut bobeta kaboy ya ngunde ya bande ko beta abande ko interpréter comme maloba prêtre habite nga il faut bobeta kaboy ya interpréter comme maloba prêtre tellement dans la qui dit bosso il y a un petit gars qui le quoi que bon na habité ndé ya lobela caché ba doit sali caché na victime ya lora bangai ni lo sali ngako mninga bon cheval marco zo boya non cheval après cheval est caché depuis quartier la cheval et ando betama presa banda droit chemin mutu morota zala atanga bandi cop na aigle tanga bandi cop ne mutu tazalaka comprendre à part venir sur Félix ils ont des bas formes toyoka de cheval biso to yokuta ngo to betango mais ngande ce qu'on a s'imposer na ba makamwa pasi ya on moni et on peut ça moi système makamuni ya passion tout makamuni ya passion parce que muni va faire comprendre ce cheval et puis ayena ko so banya nyosto beti biloko expliquer yo kasko na biso comparer ce que ba générique bon voilà droit chemin to longoli générique album Adiboso o ami baleva Arsenal de belles mélodies comparé ce Arsenal de belles mélodies mais Arsenal de belles mélodies pardon comparant ce qu'on a original na ba French Kiss drumo ebet moi drumo ngana beta le monde nga tangu na koti na cop wana tangu na tikali babi bon ça va charge Arnaud Zwango na bi bon na juango bon to beta French Kiss na beta tukuta kuta
ne bétate. Mais frère, sérieux, ne bétate. Passage Jésus, pendant donc moi, quelques secondes, mon boy, il y a passage. Oh, et ça, il y a un peu de ramper en elka. Tukuta kuta, tuka, tukuta kuta, tuka, tukuta kuta, tukuta kraka, ben, takataka tête, ne bétate. Tu es un original. Na rata départ. Babeta clavier, pe, ngamona comprendre que na ratonga, d'abord tour na betara na est victime, na bandango toujours na passage. On a une identité nanga déjà. So yo yé faut yo kutango. Faut beta bongo. Na original. Na original na rata départ, babane on a clavier. Tu yo comme na kati na bi et na raté départ, oh keba pe na yo kanate. Mon à côté babeta shit. Kinto ni sous na kati. Tu plaque ben beta mate. Depuis ba dormir babanda na orchestre. Néolo ba que un tel atikini un tel depuis ba dormir babanda dans est victime. Tilelo. Oyoka ke ba jara ba passage a bon ezalate. Ba passage a bon ba jara bon ezalate. Na yo beta 10 1 ebembe kao. Tu paraka puruka tu te bis. Ebembe kao ba to nyonso banene. Ezalate. Oza temps yo beta passage. Ezate. Ezate. Doume monta le kasaliam. Ezate. On a même nautique caché. Bon, on a éternellement été. On a pu nous l'ongwa un jour. Nous avons l'ongwa té dans qu'est-ce qu'on est dans mon colocop aigle patron nanga. On a pu un jour dans l'ongwa. Mais tant que nous l'ongwa non yo ba n'importe quoi té non yo ba tant susu ba savoir nanga té na qui bien et tout tala na beti boy na salibo. Mais comment libérer mon passage me soutien lo beta moi. T'es rien. On a rien. Na biso frère. Tchaba générique au bienvenue Konga Beta. À ancien collègue nangai tous années na groupe comprendre pour ngam na betinai mais au contraire de ngate quand même bicarbonate yem ta beta si bicarbonate yem ta beta mais yem ta salangote ngam tu na salango na bisa que on a la vérité bah oui mais maram na lo ba no o ba tout ba yebi ke na lo ba vérité tant biso to sali bicarbonate présent na mikili na orchestre na groupe bana mikili biso tikali to sa bicarbonate to sali yango tango bango baye obikande za rat musique esenga na ngobungu tango bango baye ba s'imposer ba beti pour badaki liboso comprendre bango ba beti mais ta sala ngote so tuni lisusu so yambie lisusu tuni ayebi so ke te na yaka kokutango ba écoute na comprendre que bango ba na mikili awa biso to tikala na kin biso sko to bosé ta go bikande za rat bango ba ke bango biso pe to bomana lelo tango ba ya ba kuta to sali plan mo mystique awa équipe voilà première équipe et biso to tikali boto bi bon photo là que ça sko prêtre que biso pe défoité tout ça générique tout ça générique on a bicarbonate na gata soso bang je t'aime biso to salango ngam na sala drum wana tiende beta bon ngam na salango Arnaud Madruma sona ko sa dieme témoin mutema na epé ala témoin yango na kobete yango na lobite kobete zarande eza le roi yacht aneka bakoy bisoka ke bon aneka loba bayo yo pour lobi bayo est-ce que muto s'inspira ki loba bay te muta pesio loba bay elo ko ngatang bango ba utimi kili baye pour za yo ki générique a validango abia eza bien photo beto na studio ayit aya vidrum bon ça la monde ni nando beta boy 4 bang 4 non PC ba plan nazo PC ba plan pour déjà président qui a rectifié qui m'a maman mike étant qu'elle mara a pesa ngoka sens comprendre ataba la ki nezaki mais président qui a rectifié moi blanc mike mais na batterie déjà zaki déjà content nango bateau rezo beta bien façon de travailler en ligne quand même on a studio tout le quand tu vas tamo ba 4 sur travailler en ligne en fait parce que oui ça nga yo avec dans loko na yo yebo papier si ya beta est-ce qu'il arrivera après que bino ndeti nde bozala bon qui na studio nous soit beta libino par rapport et les canets ba tira bino mo beta te pona nini en fait te depuis présent zonga longo la souci marambwana prise vena de pas zonga le vérité mais non le vérité mais ngana oyebiso ke yebisanga depuis ngana na biso ke na 13 ans wana so tuninga babete lo dani no biso mutabete langa te tous les maramanga na beta power na beta power to beta ngana Cambodge ngana beta de générique Cambodge abeti moko bon ouais power na de générique si je me trompe pas parce que ils ont dit ninga beti ndambo tikilo te abeti ndambo tabeti mobimba abeti neti power 001 yim tabeta OK après wana et ça générique ni sous to beta na power
Parce que là, il y a une différence, il y a eu au Cambodge, côté frappe. D'habitude, soit bien en Afrique, côté tempo, tu frappes, tu es en fait, que oh yom to beti, oh yom to. Anelka, on a ne beteli nanga. Et pas en beteli nae. Nga so na obeta, il faut comprendre que Arnaud Madouma beta nga si kati nga na yana ba jemo bo o bato basala raté. Na dum nga na beta ba indépendant, na beta générique ndeti Aseles back. Au moins na bandango kukata kutaka tukapiskata kidu bang bang kumbere ka krudu tupis Asele. Asele prezaye share up men no kaboli maboko na makolo donc likolo betelo mususu maboko pe betelo o men notre frère c'est vrai. Et on habite ça qui ouais toi avez ta aloba share up men on habite maboko rat 4 rat 4 calme likolo beta tout presake share up men to kende comprendre on est indépendant na seben ibeta manan tes frères ibeta maté mais beta maté so ki ba gêner na biso tout ba douma tout ba o to beta na ba on orchestre ba beta ngote ngam na beta ngona kotisi ngote. Donc si je comprends bien, depuis naïo, pour toi bagay yo peut-être bon, na habité. Ba générique nous souvent au bandango on a passage. Na bandango na ba passage, tant on est na kati na sali suma kama mabe, tant on a sukisi su na kama mabe makasi. Après ça bon devoir. Na beta original o kati so muto douma o test na orchestre ba so bon beta na original. So ko kito au simbitin, aux 8 il faut betango so betango curiosité to betana Frank to beta album yango to beta Frank abeti générique moko beti yango allo téléphone kangai bon Frank abeta kadega générique au prise à la taba couronne bo Frank mutabeta ngot mais Frank akutanga na orchestre ngana beta be école le mo pe waluba ngona la Yusuf Fandi na tompono tiki la ninge za la problème te na tika ka o ban ba sala yo na via le ba mo zone silence ko ya lwa ya donc so Fandi na drum wana pono tika ngo comme le comportement kakol te plaisir na ngeza la lelo nde na obeta boy to beta rana frère na Frank famille za la bien alia bien libota na vivre à se retrouver te na sedakat boso no cdt obeta na studio ndeni nous CD za la réalisation pas si hein te na sedaka pena na te na sedaka na tikaka pena mona ke na vandi kutu na ko ba mai na pemi ya vobeta na c'est la famille frère il faut au monisco bato batika raté ezaka ke oza sur na yote comprendre mon ndike so tikelier ndike presa chaika yo mon ndike kosaka ete nde banda osala nga à l'époque parce que mon salaire te ngana tikala osala ngo mutu te na batu tu ba yo kutanga na orchestre na sala mutu te na bercia betani abeta banzembu pena abetaki malgré tout ça il fallait tant to bandaki ngana bandina mabetaki ba moitina nde bazwaki ba na liste à voyage pour ya aw ça veut dire que ba considérer il faut abeta ngam na memi potote mutamemi c'est aigle boss na biso donc tant on memaye à comprendre que c'est important dans la société nae il faut beta quelque chose ba bisangate Arnaud tikela ya beta te ngamugo tant que humain na souci on a na bolingo na ba frère na ngana tikela ya beti nae ça marche normal Flavia Panda ebi marambo garçon shopping Renate Ngombo ebi yango Robbie Vwemba na Londres. Tout mais que sur le nom il y a ba frère na yo quand même puis bino single quand même hors série et ça siko est disponible. Ouais. Je voulais savoir en fait stratégie na mneza anine en fait. Il y a liboso appeler ça no libre parcours. Mon programme de kendaki et puis yo pe utona nzembo wana posologie. Na comprendre te na mona affiche wana to na mona libre parcours. Na mono bon, na moni mutu va na kati na tele comment votre dormir na kati bo. Na tenda qui vient. Côté de c'est-à-dire tezaka bon batutu bazaki na bon bien senga kana za na kati wana po ebika ba pièce bani senga kaka na za na kati bien te batutu balata bien mais ngape na lata bisu bien makasi otenda ki bien kasi on le bit on lata ki bien ko le te na le kaki mutute otenda ki bien mona ba kosimba balata wana to mona oteke balata ba kosima bien ngape na lata bien mais prise à comprendre que était petit nanga Arnaud Madouma moi mignon et sousou fa vanda wana na katikati na cadre couronne et ça les bien
Oh, donc il fallait mon tapona à la place wana. Te boss ko o bon on va wana eh yo yakamba mo prêtre bazana ba konzi bazana o yakamba mo mitie na kati simba te prêtre abi bon petit na yo zala awa bon batumsupe bazana bon mais sauf ka ke to kanga des photos affiche yango mo na vanda epena wana na kati kati ezali na ote ke po na danger te po balingi nga mingi koleka ba misusu te ezaka esenga kibongo na libre parcours ozalaki na nzembo moko postologie. Postologie ouais. Postologie. Alors parle-nous un peu pourquoi postologie. Ouais, postologie est un bon d'emploi. Moto na yembela nzembo za docteur Zingeti Lera Kabak. Comprendre. So munya tana ba notice na biso ba chana ba kisi. So fungoli yango tang ba au fond ba kisi olingo tala bona mais la 2 comprimés 3 comprimés mon corps ba ko malikolo postologie. Est un mot d'emploi. Moto na yembela za docteur. Moko et dérange souvent tu as quand même concerne bino mais tout le monde n'a jamais bobeta banzembo na bino tout le bani zala ki bozala incapable ya bobeta na ba concert boyemba banzembo na bino tu zala ni pourquoi ba artiste na bino bobeta banzembo na moment concert tu beta banzembo na so fort peut-être ya retard na ba concert na biso tu beta ba non tito banda bandule tito comment tu beta banzembo na biso ka tu beta na moment tobeta ngo atane bandeli ya concert atati na katikati ya concert air moko boye soki prêtre akoluka pe ba deux fois bakofenga pe nzembo ya junior motu quoi bachango ayembi ya banzembo totiana oke tochango po tobeta ngo te poani concert vous avez fallait sur scène bobeti nzembo belé mais tout ça la sortie officielle nango na kin na showbiz quand on est sorti officielle c'est fait normal parce que mais tobeta ki banzembo na biso mais père tango bapesi biso banzembo wana po tobeta ngo te. Est-ce que vous avez besoin de un disque après, to betango te na to reproduire en na live? Non. Vous avez besoin de betango, to betarango. Bon, des types sur le jeu, dans ce que le tour va Simba. Anelka. Mais on a une question très simple. Est-ce que Beta et Simba? Il y a un lobité. Tinando Vandi Boé. oyebi ke posologie wana eza na libre parcours ya chana mai voilà ngamu na yebisa ki ote esimba question na eza yango esimba tende question te ke ona yebi yango te na yebi yango esimba tende ngeni yebi banzembo yebi combien de nzembo esimba te ku o posologie na ngata msu ebetaka koleka yango ya ba prêtre belé o biso to yebi donc là tu veux me faire comprendre que esimba simba te poani ngamu na se elo na ngapo ebima bongo esimba bongo esimba Olba na ngolo ba vérité. Oh, na ba vérité ko. Na pamba na ko saté na ba vérité. Ko simbela ndi. So vandi quelque part oki ba chenze munao ebeta ba tupe ba yembango ba sepela nango ba selango ba vidéo yango na déjà. Ah donc so sela nga vidéo. Te na sengité nga na sengité. Est-ce que zo vidéo nde? Oh, mais bon ngam na yebisa ba sa ba vidéo. Bo ba tuto. Yango na lobité ba tuto ba sa ba vidéo ba nzembo ba tumuso eza mabe makasi ma sa vidéo. Bato na bayebisa bango sa vidéo te mutu musu akovanda bo asepe na nzembo asnape na ye nzembo ngo eza bien snape epanzani pe lelo internet ekoma na vitesse ya makambo tu comprendre ekoma na vitesse ya makambo tu donc pona yo ekanga esimba te kokena ngo te na volet mo ya kokanga so ndeni yo pona ekangelo ni ezanga pona ekanga siko wana te peut-être na koloba ke kokanga oyo luka olukela nga wana nakokena na volet mo ke Tom Sungam na salaire promotion mabe. Yo sa promotion mabe ni bona label. Kasi on a lobby. Ils allaient te produire ni na. Ils ont un lobby. Oui. Pourquoi label est d'arbino na promotion te? Oh, il est dans la promotion, il est dans la promotion de nous la souffrance ya. Te na leli souffrance na ngote. Non lobby est promotion. Ngana ebisio ki te yango na loba yo ke na ngana voler otali sanga soki beta wapi. Yango na lingana tali soki ngam na salaire promotion mabe ou quoi. Ponga na ebi ke betaka. Tozaki no tout à l'heure awa na bureau na yo ils observent la vérité mais na loba no vérité on na loba no kuna éviter soko bat ba ko lobango ngam na loba no vérité na so na ko sate pe na ko sate bona label mais promotion moro ils allaient vraiment bien teloni les gars côté wana aneka promotion za no ka kitoko biso beta na aigle champion banze monimo ekangaka mais bino pourquoi bino ezalaka tantôt plutôt na boyo lobaki bino simbaka te mais ezalaka moi tantôt plutôt par rapport ya oyo mutu bozalaka naye te faut bopesa yango kande pe matoi bosa ntopesa yango te peut-être tant mosusu ngona nga na ebite faut bopesa yango matoi bozwi pe temps ya oyoka yango mwende ti chef na biso bolo yanga bimisi nzembo ne champion junior bimisi chéri je t'aime Nathan bimisi chef atela bimisi bopesa yango temps
boyo kango bozui bo consommer comprendre pendant que t'es ça bien. Tu réfléchis les locaux. Dans un exemple, il y a un patron. Patron, dans un quartier latin, on a souvent pharmacien, et kachara, ndenge moro balati kutu ndenge moro na président na Kofi Olomide, mais pas na bino c'est comme ça donc ça va retour wanate. Retour il faut que yo quand si pour dire monter ça succès il faut bola tarana boss ndenge moro. C'est qui bola ndenge moro mais yeba ndoro yemba souvent mo formation mo confiance bo akili mo mabanga mo mabebele bazo sala na ye mais pas na bino. Yo kateke na nzemu nanga presa yemba. Tout le monde hors série YouTube ok place na yembi tout place ni papa toza na victime toi na groupe d'accompagnement toi na label ils ont produit ba artiste ils ont censé être que prise fois yemba na quantité akoyemba pété apesi ba artiste ba nzembu ba yembi ba sali promotion ba sali maramunion sur en avance frère. Est-ce que yo bino bolingara qui était un peu nzembu lemsu ya champion ça la succès il faut que prise yemba na kati te ba nzembu tout et ça la succès prise yemba na quantité coup de pouce na eza déjà koyema na ep e baksa implice mais yesiko avant la pousse abimisa ba artiste comme ça artiste on est sur pesa bango force peut-être yoza na ngote oh mais bon na ngo produire bango yet maintenant on va force tu comprends un peu force na loba une ouais force oh yozo lo voilà moi ce que force yo lukela wana yangwana ya qu'il faut presse pena ada na kata yemba il faut dimana clip pesara bango wana yango longa na singa wana tellement même na clip musuza za tata ozala tata figure papa monde des yeux ils ont évolué vous comprenez marambo o salamara kala yango pe ka tende mti fo salama lelo ba stratégie zebele mutu nyonso dans la stratégie na ye ya dans la stratégie na ye kala pe grand prêtre na biso grand prêtre Rambo avec une stratégie na ye comprendre mutu mta na stratégie na ye o sela maram na ye. Vous comprenez? Il y a raté qu'il faut ça ce qui n'est été ou l'aime sous ou sali na banzembo wana et là plus que tant sous pétant sous soit yemba pété tant sous soit yemba pardon tous les pour personne nzembo obligé je fais partie de l'orchestre beau travail ndeni 4 ouais après ça qui 4 après ça 4 chef Kalo Nathan Junior chef atelier Touro OP. Après c'est sous 4 Ibani déjà au tour ouais on dirait ouais Félix Tyson Ambassi Deya Ginolia qui oui Deya Ginolia qui n'a Félix Tyson de bas forme donc bino siko boza siko na terrain oh mais non ce que j'ai fait partie de l'orchestre na ce que ata siko te na ozwaka na ozwa na zawana na zawana za ndende tu dormir choix za ndende pona yomo pona muto ngamo na ko pona na ngai na ko loba lem suke bon nzemu na ngai o chef atelier mto yemba ngo nzemu na ngai o junior mto yemba ngo ça dépend de moi ngande mna dépendre donc même si on ba bon noko yembela nga nzembo moi za pour ça somba nzembo non déjà même si ebiki ils a sécurité il est candé alors les capari yo apesi mbongo to les capar mouvement rien à voir na mouvement les capar nga moko prête qui par maramona te parce que so je pesi ouais caisse impossible netika la salamati je te jure devant mon Dieu yogana biso moi biso na bika yo moko musicien tu aneka yogana biso moni na ba orchestre wana so esala mabongo moi chez biso na loba no vrai je suis na dans en face etika la salamati na sandeni na villa na bengi presse na binendeni boss ba pesingala qu'est-ce quand même qu'est-ce parce que na yebi ba musicien mobile qu'est-ce ni na ngoto cha so ba tegele mo nzembo azui oyo parti à mouvement et qui oyo yomo oui c'est vrai peut-être yo pourcentage est belé mais qu'est-ce qu'il y a mouvement qui te on est dans bon na ngai dans ma mouvement tant ngabida ki arno na pesio sala nzembo yangat abaka na pesio et maramunyo so ele kana nzembo ne yanga que ce jour te quand combien bon belé mona ebisa et on saranatin à peu près gas te na doit vrai là sérieux na doit vrai là mais vrai là au lobby les cas après comme le beaucoup recruter qui ils allaient arabe oui que so na yo lo ba su bongo bat ba mo na aventurer pour na ben na lo ba vérité na vrai là tu te retrouves quand même il y a saranaté Bobete Bercy c'est total Bercy place les moins chers il y a là qui 39 € moins cher surtout qu'il y a carré or il y en a qui na 95 donc 90 place pas 100 et quelques à là qui j'espère que vous s'y retrouvez quand même côté caché Anelka na se retrouver banda kala Anelka
on se retrouve banda kala on a banda payer oyebi ngana banda soma voiture na âge ni orchestre ngana tikala titulaire na orchestre na sali 3 mois ba 4 mois 3 mois 4 mois na tambola na Mercedes Benz na Kinshasa mutu toi et bien on a ya pototé. Dieu m'attend parler. Mercedes na somba ngo na mbongo mouvement. Na so na somba yo kana biso. So na somba yango $7,000. Donc 90% ya euti na orchestre. 10% euti na relation na ba connaissance ba relation pour na mutu abato. Oui, donc sur total semaine hein, dans 3 mois semaine ils allaient le droit na bon, moi ils allaient na 4 semaines. Surtout collection na réfléchir moi qui voilà réfléchis toi tant na ngo na ndenge mo nité mais na raisonner donc c'est que na concert moko peut-être on aura peut-être ata moi ba na ba 500 ba ni na bon pour ko kebele ou que ça la presque 7000 wana ko lukano ko ba salaire na ngate comprendre so na banda ko se retrouver té bino bona salaire té yo kana ebisa yo Anelka so na banda ko se retrouver té parce que na bi bona salaire té voilà sur beti yo kana ebiso so na ndako se retrouver té na orchestre o menazate nana famille nana mwana comprendre na responsable ya sakana côté nga vana na ma campagne na kin comprendre na tigala titulaire na orchestre oyo na tambola na Mercedes Benz mutu toi au moins on ba no mutu toi et bien Arnold Madroma ouais là ce qu'on a le droit de côté Bercy tout me kobeta moi sur la Bercy Arnold Madroma na Bercy ba torse année pile là des fois té rêve nanga pena OK rêve nanga pena na loba ke mwende na beta ba Stade de France na beta ba Zénith de Paris na beta ba Apollo na ba ke funa beta Bercy en tout cas na makasi ya Elmara Aigle boss na ngai aibisanga ke obeta ngo petit na ngai lo na beta ngo ba Christian Lukundu ba ibi makambo ya Papi Boka Bobo Muntu donc ba ibi makambo Gino Ilunga Fantasme aibi makambo yo donc na fanda ki na salle wana Nelka na biso souci ezaki kata muno ki ba otumba libanda ba osala boy libanda na bi mama na nganzambe rêve zo kende a nzambe na ngati kana kokisaka ba CV na ngai mais nzamba azaka na ngambu na biso to beta kango le kai bien na fandela ki so banzungu wana toujours ka devoir na banoko. Je me rappelle la première Nzembo Suite Live. Suite Live. On a plusieurs fois entendu dans l'interview, il fallait intervenir, les capables confrères ont expliqué. Ils allaient normalement, sur un petit première pas, je crois qu'il fallait yo banda non, il y a guitare, en fait, il fallait bino batasima bo ba. Ouais, Suite Live. Besoin de retard moro boué. Et les gars ils n'ont pas besoin de retard, bon, tout ça qui peine moi retard, tout le monde ça les qui plein. Pour to beta bandu les muso mona bana qui plein les qui tant prêt à mata ba oganga na des comptes o to be ça pack et comme a passi. Pour les msuba to monde ti bercer zakena Alex Azakuna waloba Azakuna intel Azakoto yo comprend il faut pena coup de baguette na na fort makasi pour quand so ba oganga yo mo pe so fo ganga susu makasi comprend to be da ki so peta che pas aigle en mata ngabuna banga ki na bloki na bi peta en mata na aigle wana nzela moko o akende ni mera ika wana bien ba couronne bien ba pété bani abetika pa ganga mbedo pera na ebisao nde bat baganga mama berbish mobunga ebi makambo asobato Anne Marie Mbui asobato Rija Semopa ebi makambo bat baganga na ebiso ngabona habité ba faire siko ebandi n'aura plaisir mona ko sotanel ka osarana te moto to bandi Suite Live donc un grand plaisir n'aura na mtema na ngezu kimia donc il sous force mo bona habité fona pesa lisusu. Il est bien. Il est vraiment bien. En tout cas, on a besoin de bandoule, mais Bercy n'a aucun goût. Moi, goût. Gaël a moulé avec ma rambo. Na stress ou na nyos. Na te stress c'est ça qui na ebandé avant to mata podium. Tant usiko automatique. Moi quand on a vendu na batterie. Aigle liboso nanga. Nga na batterie. Tant na moni aigle liboso nanga dana ebeke to beti ndule. On aura goût fort. Bon, donc, on a annulé le mot salam bongo. T'es ton autre bêta na aigle. Temen, oui, vous bêta na quoi annuler dans le sens par rapport à Bloro Endo les Caliban. Les marmoités, les bandes marmoités les castrés ces là qui moi son habit qui to banga quitté. On a cosito abatu. Moi nia quoi na obanga zala qui mais
tozalaki kaka na elika tema tolongwaki Congo toye mikili kobeta concert totiki bafamille biso cope na biso yango comprendre elka cope na biso yango topeye bakar na makambo oyo topeye bapale na makambo oyo famille ezolia na makambo oyo bahotelo na makambo donc toyaki tobike toye obeta musique toyosala mosala na biso toye tozalaki na motuka ifo tobeta ndule yango tobetaki. Alors parle-nous un peu de Allo Téléphone. Allo Téléphone kintweni des fois te vous réalisez awa na poto ouais to va auto salon na poto et qui démarrer le confinement ils allaient qui m'a belé mais bien boire dans studio pour travailler ouais to salaki yango to bandaki yango après confinement ouais tant confinement vidé te avant confinement date to na studio to na studio avant confinement to bandai déjà ko ongisa yango da malé ba peut tant ba confiner biso to yesusu to pemi to se confiner pe na ndeti prêtre moi dans ndeti aigle linga ko makambo mona na tali bandate après confinement ce que to yo voici ko to beti yango siko bien to ça peut clipa yango moni bimi. Allo Téléphone actuellement 4 millions de vies 4 millions de vies et ça veut dire il y a mon bini hein na biso na vai na fete ya mbomo mona ete na bwaki makina regardez en fait to bengo benani drummer danseur na bi to bengo te en fait place on a bando présent tout ça clip tellement moni na ba générique na beta kana fait bazonga ta na batterie mo muke na beta mais tellement na rataki de séance bazonga na batterie prêt à comprendre que place on a na ko meka moi bien et on a tchainga moi liboso on a mekiata moi fait un prêtre collègue na côté au kapaya losa nga côté au prêtre mon na katikati to beti fait un mboma pour moi mon prêtre zonga simatiki biso na bimi lisusu makindu ma musique ya osakanate mais ça va bien mais na le téléphone na bi souvent to ko bandaka souvent na passage na le téléphone te est-ce qu'on a le téléphone na bandana na passage te mutabanda ki zaga Zagao li kompa bandaki mbede finga ebongo ya bandi mais tendo mwete temana anel kana be moni ba makambo ba générique ko beta oyo na songa na linga makambo loba trote na ça kona linga loba soki actualité za comprendre na beti tema ba passage trop na pesi ba exercice trop ba to ba olongo la pété ça va nani on na pesi na pesi ça va nani et va mutu tout abeta adom soki okoko kiso okokite talingate na beta ki omwini na beta normal beta tout droit mais tant que comme na kati il fait na ça ata moi j'ai mon pour epesa nga ya omo lo ba caché wana fait na ça soleil okete au moins côté prêtre ça ba makolo wana walo ba ça tuidi biba na beti na prata 4 bizis 4 koto 4 kabon prêtre écoute à s'inspirer na passage na nga wana prêtre à s'inspirer wana quatre kudu kabon bolokai baya mama na fandi wana na tikata unga na tikata moi prêtre moi mukie kaka et là ça que Arnaud Maduma pas là qui wana le tour retenir nini na passage na yo quand même ba tenga na zara mutu mobo na betara moi dume baluka moi sima mabe comprendre na betara moi c'est-à-dire sima mabe donc en fait marambo ba betara ya nga na betara te na betara ba indépendant sima mabe na betara ba indépendant na betara ba na kabwana kama boko na makolo on se comprend donc ils appena moi passe ata sozo ekola drum et la rapena moi passi on se comprend donc yango moni lelo nazo garder ka poste wana nazaka toujours Arnaud Maduma nazo beta kaka ti lelo comprendre le départ na mino qui nous a déjà prévu to bozozela na to nano yebante ke bozonga parce que vous melipé hein si to rumélité kala mingi te 5 mois déjà na poto ouais 5 mois presque le webang sanga parce que na moi le message na poto mais ça na poto c'est-à-dire yoka sunzala te mouvement na biso nde poto c'est-à-dire ozoyoka sunzala te wasuna posa te ke sombela ngai babenga woni mai mo batambusa na nini na kini wana sombela ngai nini boyo oyo kamote dola muko mo de nyonso ezali adel kabiso to mesana omoni na mouvement na biso de to mesana da mama moso ke na ba États-Unis comprendre so yara da ba Paris biso orchestre na biso nde poto vous comprenez orchestre na biso pe ba Afrique
mais to beta ba to genda d'habitude so on comprend on a loba mais ça na poto donc on t'a c'est moule tu tsango fekil kuna na ki donc peut-être faut ba tsango masango belé na banga bloko na nyonso et bang sanga na yebete so pena est-ce que boki combien ba 20 et quelques 20 et quelques on a mis na so bozonga ba 10 et quelques était parce que mesani hein bozonga pena te ane kabiso zonga so kenda na biso ke Paris ndetende mte lengisa quand tu fais photo déjà nga nga ba 9 fois ba 9e fois ngo nano kimite no kimate na ko va mtali boso tant so babi tozonga lobi na ko va mtali boso dans l'aéroport et lo kana to iba l'aéroport jour te mena so anel ka promis que oyamanga sous tant no ya pona obeta to so na kina ok so bozonga Olanda biso voilà okutana nga na kino e biso anel komoninga na biso ki nini nani na kimite nani na wono yebisanga te no yebiso ko moniki wando penser ba nanyo ba kimo moni bango wana comprends biso to ye moninga na ebulo il y a un moment où puis déjà ils allaient indi te mopi waza mopi kuto to solane la vana ya a to sa kuto okutane ko jeudi mopi waza ada pepele donc carré pepele pena ce que vous en a pour tout travailler alors répétition izalate mona moto na kwa na ye vous travailler artiste ba moment belé bon sang quand même ko travailler te travail individuel pe zalaka donc vous travailler individuel travail individuel pe zalaka mtamto travailler na kwa na ye mo pe studio comprendre OK studio prêt à passer là ba makam na ye ba bilo on na studio ko ya pe bo sali moi système quand des ala surtout vous pensez aux gens vers les camps en tout cas wana et dépendre quand elle marre soit bi lobby soit bi bon février mais bilo écoute dans déjà ton a poto ouais ton a poto quand même c'est vrai surtout faut ego solo là jeune oui normalement ngam na vana na ba guide tomene ouais c'est très important pas ko la local l'état écoute na benga les SMS na mbangu Flavie apanda garçon shopping avec SMS na mbangu comprendre Patrick Mbanga Mbinzo yekuta kabara dollar lo na planète Jinakin solo la poto c'est très important si c'est très important et tous en ba frère tous en a batu tous a batu oui pour mon poto mabisco parce que mon poto moi pas c'est tout quand même ouais ba confinement si il y a ba confinement donc mais ça va surtout batu ndetinga na ba wakaman comprendre nous avons Gustave Kava Robi vraiment à Londres écoute à Londres mais à ça la ramo ba Gemo Bridge donc il y a turquoise comprendre na ba kande moi ça vient na ngali chashombo donc ba tupena ba belé ba trésor ya ba trésor ya ba nzele tous arana bango déjà donc trésor ya ba wana mutu nanga donc tasco de tous les temps ils apprennent que son a permis faire gogo la merveille faire gagner la merveille il y a Irène Bompeti et vous n'avez autant comme on est na ba katikati boité faire gagner pena donc tous les donc yekutu et na buto ya na moyi na banga te yekuta tata mon été donc jour à souka fego sala mama be makasi donc comme nous sommes presque vers la fin petit mot de la fin de vos amis parce que bientôt tout se séparer non comme maintenant na fandi ça ba staff nous des ala na bi et ba staff ba beau artiste et tant qu'artiste bona ba te belé ba soutenir rabino mais avant tout kabona quand même mot de la fin de vos amis te mot de la fin na ngezara ke ba to retenir na émission que banoko ba frère ba collègue na ngai ba che single na bango bazwa temps hors service ba pesa bango temps ba yoka bango comprendre ba consommer ba ndim oza bien comprendre ba ndim vraiment bien ba pesa bango temps ba yoka yango donc bon ça décider ça linga grand plaisir lelo na émission na o ya mbinga en tout cas ça linga bien Arnaud Madouma na toujours na sima aigle na ozala pe kaka comprendre donc na ozala kaka donc yebika cop na biso yango mususu ezate moi lelo des fois te lelo tozana Panam lobi pe tozana kin lobi kuna ndeti moni ndeti na ba septembre awa tom surtout dans ba tourna ba Afrique faut être ba tourna ba Afrique ndeti so Afrique côté ça fort faut croiser les doigts qui malade oyotika biso si te tika biso musika na biso obligé musika na biso ya sarana te musika na biso déranger biso nyonso ouais vraiment ensemble hermoise à la race tout ça là une fois que nous avons été ça actualité heureusement donc on a posé un malade éthique et pour moi tout c'est encore merci na batonyo suba soutenir biso père Patrick Zola à l'international un grand merci Dadima Vungulé donc jamais na robot sana Pierre Chéri Soka femme d'affaires Oscar Marie tout Moïse Kamboudi un grand merci boîte tellement belé vous soutenir biso Barbachi Dibouissa donc joyeux anniversaire à toi frérot vous êtes tellement belé donc colonel en chef donc Blanchard Kadhafi
depuis Barangola on a donné biki tout comme on a chocolat quand même ba te belé ba ta là en ce moment ba staff na yo ba famille na yo ba ndeko na bi ko na poto on a été na tigre mo temps na yo so fandi sa ba staff ndisa la c'est en tout cas na staff na ngai na omona soki na obosana te Christian Lukundu on a vu na ngapena ya palais ya papi boka na tour hein ya lisi la Hamvu donc Bobo Mumuntu Patrick Mbanga Mbinzo on a batna na bango Patrick Bachilor mpaka na obosana te Robbie Vwemba na Londres yepena donc à sota ba niveau ba Wakaman bazali ba Trésor ya ba bazali Flavia Panda garçon shopping bazali Belbish Mobunga aso ya bato ya Anne Marie Mbouyi aso ya bato ya Rija Semopa Nancy Mobunga on a bato na ngai susu ya kati pena do ba bele ya Gazul Zuleman ya kati ya na biso moko ya kati Gaëtan Bisikita mon ami depuis Bisikita bada vraiment ya trop Trésor yo jo kanela ngane bisayo donc so moi na yebi na tina suka pa katate yeso na ye fena tina suka pa katate so akata ke linge sala na mondenge mo boy donc bat basé belé Patrick Moulele té Patrick Moulele mon ami on a penas ko mutu na ngai Patrick Moulele mon ami ya kati yekuta na kin Patrick Moulele on a été kuswa bilobi kaya akatisi te pe foko taboete ça les souma bien makasi et ça bien Tantine Mayasi la patronne mutunanga pe so ya kati ba bele mimi chikeva 1000 check Lorette compresseur Adelino Nema batunanga tout na bi ke to mona na suna yo merci beaucoup pe na ndengo ya mbinga merci surtout na ndongo accepter invitation na biso te salinga bien pour na mutunyoso. Ok, kitoko trop. Idée za la ngote que tous arana pour na soki gauche droite mais tous arana pour na mutunyos. Kitoko trop. Nous tous arana droit ya loba. Voilà, et ça est bien. Un grand merci na notre botali biso Patrick Etidimbala, un grand merci à toi Trésor Youé. Un grand merci à Doyou, Rihanna Domingo, Simpson et Célé, Clédia Moussoïli, un grand merci, Boatelme Belé, ou Talabuson en ce moment. Soyez Nzambi, Ozomate. Bonne Guidi Tomene, tu en affaire, na et ton Guidi Tomene. Dans un problème, et toujours présent. Ah, Guidi Toms. Voilà, un grand merci surtout à toi, donc Trésor Youé. Soyez Nzambaro, Boto la biso souffle d'éviter. Je pense que tout le monde en a prochainement. Bye bye.